bato ebele balaka ye akoya bakobengisa ye, mais Dieu m'utilise. J'ai touché motema ya papa Jatini Ngobila na poche na ye nde afutaki billet aloué mo esika le reste le to ba ebele le to va to yeba pourquoi les rêves esalamaki o bazule ndako na kota kitambona yango wana bazotala ngo na illustration tala vraiment ndako ndenge ezali lokola chambre place ya kosukola kinkoso nga na yebi o basala te. Mais moi j'avais proposé parce que faut être à musika nga biki bo ako futa ndako comment il va payer la maison à ça la kate au moins la comédie baki ça va payer tombal. Est-ce que on refuse pas parce que nga on a bana mama avec la petite Fali pour Bambote Bazali avec Al Pacino. Moni Edo Nzambe, il faut kaka na s'attendre nango. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord, mais les lots, on copie coller comme on révisait ce qu'on. Nos cœurs sont noirs comme un dengue dans les allées. Pamindele marqué par le talisman, par kisme, baza ouvert. Dikasa muninga tsango poa parce que les lots. Oyo pa masumu asalaka nga kosala yango te oyo esobe asalaka kosala yango te oyo shaba to nani esobe to banani bamoyembe gauche mais oyo yanga ezali don ya Nzambe mona na likambo ya mama na biso vongai bazobengane lisusu na ndako so akomola na église papa tsaka yo mutu na yebi te aza esika ya kovanda te yango akendaki pa ya na église ya papa Nkusu. Merci. Mais tout ce qui de son vivant. Maman ici quand on va se congolais mettre ma paix, boulingosalité. À part Blaise Boula, à la veille à bonne année, après c'est un bon année sur la vie on a biloko ba miliki ba soso, ba loso, ba biloko bien notika. On te sala kina mutu na yo alobaka mingi. Oui bien. Eh bien te. Na moi je vais le wana. Eh bien te. Maman Denise Nkero, merci maman. Na osa pour la comédie. Mais mukanda ya kaba murumba ezana bureau na yo. Tamu so monango te. Tuna ba service mais azan danger leki na epa na desh na Shebiso TV alobi ke dossier kaba murumba ezala kapa na ngai maman tali la biso dossier kaba murumba o lukila e carte o pesa ba ninga parce que mais mutu na mérité. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est à Shebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir. Shebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Très contente de vous savoir nombreux et aimables internautes, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas partout ailleurs. Hein. Restez toujours connectés et abonnez-vous massivement sur Shebiso Télévision et je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. C'est Nadège Kimana, autrement dit, la calculatrice de la presse congolaise. Et bienvenue comme ça dans cette belle émission SOS. Naebi que à travers cette belle émission, beaucoup de vraiment Biano, n'a question Nabino et puis je ne suis pas seul, je suis vraiment avec mon invité Papa Tsaka Congo déjà naie troulobela moi makambebele parce que les à côté les qui moi mingi na les akati oh bate belé cher internaute boyebi yangote mais à travers cette émission tozwa qui vraiment les kanisi ya koyamba moko ya bato balingaka ko sunga bato artiste à danger asbel wana ya artiste à danger Papa Tsaka Congo azalaka wana kaka pona ko kotisa ba problème bato na bandako ba konzi balobi celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel biso stoye biango mais ba sango moko ekene mo na ndinga mabe na kombo na ye donc tout à l'heure là on va parler de ça et puis aujourd'hui là on va parler ya sujet ya maman na biso vongae tokolobela matanga ya Papa Joski tokolobela penza likamande kona biso oyo aza na prison ça fait 7 ans Tony Bodi Akati, tokolobela pe likambu ya Guy Mario, tokolobela likamba Papa Wemba parce que 5e année na 5e anniversaire. Ya papa de Patika Biso, alors tokolobela vraiment likambu na ye, tokolobela pe likambu ya ndeko na biso Guy Mario à travers cette
émission. Pour ne pas être kilométrique verbalement, je suis déjà avec Papa Tchaka Congo, à qui j'ai dit bonjour papa. Ah, bonjour maman, en tout cas, merci vraiment. Et donc, on a c'est plus que y a pas nayo, zali moko. On moni, dans un petit moko, on va bien rayer, ça va intérêt petit, on va bien rayer petit chaka. Oui bien nani, comme on a yé, bien langai. On moni musa na salaka, za musa na nzambe. Soki banganga. Nganga websoni nzambe azama be amuli mabasa na piso mboto pa ozali mama Léonie vraiment 16 ans ngoyo banda asa danger bandi mama na desh na kutani ne bakumoko impossible bat mususu akilongwana yake présidence asa danger akena pas ministre akipa premier ministre kaka boma asa danger ils ont déjà idéal. Les lots, plupart de la société salama, c'est sans danger. Mais c'est l'erreur où on va commettre. Au moins, les lots, mais c'est Aridina, c'est Aridina. On va à Croix-Rouge. Quand on dit Croix-Rouge, on les taxe, mouyibi, escroc, on n'a pas ça, baninga. T'as le niveau quoi, je comment. Oui, ce qui est là, de toute façon, ndenge mission no kalobaka 100% nzambe za 100% te parce que tout le monde l'église à Satan bimi nango tout le monde ba catch ya Satan c'est pas obligatoire que batunu zo bandi mangai mutu malamu abi ala mutu malamu mutu abi amuna abi kaka de toute façon maman to sora les autres sont bébés on va un peu éventrer les bois o e bomba ma passant to so bomba biloko wana vraiment ngala ngito bana pa kapwa murumba. Sur le Belapenza, Caporal Mourumba. Oui. Pour tout le monde qui a kozwa papa Caporal Mourumba, ozwa kaye tout le monde délégation penza, ozwa la bangona sika ya kofanda, alongwa musika aya ozwaye bofan ou pesa place au ya ofanda à travers ba relation place au kotaki. Mais chose grave tozo yoka batu ne bazolo ba papa Tchaka Asundola Caporal Mourumba ezalaki nini pona batu éclaircir non peut bat baye ba o sakité na nakata likambango. En tout cas te remercier gouverneur de la ville papa Gentil Ngobela en tout cas merci na pesi papa Chicho Mbote pazali moda vraiment que même moi na biso yo ya lingala facile comme nani non muso nani azami premier gouverneur nani wa muyombe Pekin Chassa Kapa Mourumba abelaki na Côte d'Ivoire bato bele balaka ye akoya bakobengisa ye mais Dieu m'utilise j'ai touché mon thème à papa Gentil Ngobela oyo azwaki mama makoki na ye photo longolaka ba équivoque ezalaki bolingo ya gouverneur de la ville Gentil Ngobela na poche na ye nde afutaki billet aloué mo esika les restes les autres vont bébé les on va toyeba pourquoi les restes esalamaki on va continuer biso na bato ba continuer ba kotsaka ba continuer na erreur. Parce que mon temps est bimaki au gouverneur a pesa qui mona nani Mourumba tout soit qui chance papa na biso eboma azwa ke ndaku Sylvain voici eboma azwa ke ndaku na kinkole na lupango na ye akufuta na yete mbongo na saki calcul ba bongisa kaka ba tie ba kiti congélateur una papa eboma ki na besoin ngaka pesa instrument na beta wana production melokola bato kinkole za musika bazula kendaku ngai te ngana mona futo bato ba vérité sikoyo ngana mbona mbongo ya gouverneur te o apesaka muto asalaka makambo na bureau na ye o basalaki mambo ya Kapa Mourumba o bazula ndako na kota kitambona yango wana bazotala ngo na illustration tala vraiment ndako ndenge ezali lokola chambre place ya kosukola kinkoso alors bazule ndako wana ngana yebi o basala te mais moi j'avais proposé parce que faut être à musika ngabi kibo ako futa ndako comment il va payer la maison pour asala kate ba yokelanga te basama ndenge na bango
basombelaki TV bakiti quoi encore mbeto basombelaki na moi chambre salon moi fanda. Il fallait quand même, moi aussi je condamne artistes et comédiens, ils m'ont dessus parce que lelo papa isobe basa isai banoso baza ebele bazwa goût kosala musala wana na batata wana. Ce sont des monuments, on ne peut pas refuser ces messieurs là. Balaka Misato Murumba Danga na Abulangando yatikala yemoko. Il fallait de yokanaka les bagages basalaka wana basaka ba théâtre na bango bakosaka na kati po batu bayebe lisusu azo moyen wa contact. Mais maintenant tata batu il est enfermé à ça que c'est le côté elle a dit que tongo pourquoi c'est ça visite moko ata ya comédien izate maman je crois mon on a savoir qu'il y a pas na des n'est pas na yo kunde va vérité ndenge mo pa makonzo baka vérité ya kana escalier ya kana nini na sincère lokuta lelo au moins la comédie baki ça va peut tomber. Est-ce que on refuse pas parce que on a banana avec la petite Fali pour Bambote Bazali avec Al Pacino. Mais non, aimons-nous vivants. Kabon Rumba a besoin azonga nani na scène azonga nani na ambiance Kinshasa. Bana bazonga c'est banini ba comédien. Bana de quoi il y a attaque comédien mon côté à nous talaye. Mais bango bon ils aiment seulement les obsèques. Les obsèques, quand on a tamboli, mais non. On a dit que maman waso. Maman waso to lobaki bayala bangote. Yango be salama. Nazo ba suto ya mbak to landa ka ngana Glory Olangi na Pullman. Wana ozokene na Niket lelo pobo kendo kotala likama maman waso. Voilà. Maman, c'est très triste. Kaba Murumba a mérité soro wanate. L'erreur oyo batisi so ba komita ko bilo moto nécessaire. Ngana uti obe wana putu ko mtango ba na uti mbinza. Kote ba kusukuna mbinza so ki telecom kotala mama fongai. Na ba mutage okendaka na mai nini mutuka sa essence okena pompe essence bike ngeta la fongai ba essence ba tedi. Non maman. Moni edo kanzambe il faut kaka na s'attendre nango. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord mais lelo ba bien copie coller comment réviser sikoyo. Yango monde ade soko ki finga ngapa ba konzi ba monta musu fumu ta de boma. Ce que j'ai fait na mi beta to loto mais na kwa fier nango. Yango diaspora ongana lo ba ka diaspora wana desh banda ba yeba vérité à part quelques diaspora bazaka qui fanatisme baptiste mais au bayebi comment je me bats pour l'artiste c'est Dieu qui m'utilise alingate nzambe utilise ngai tanto yema papa Joski tanto yema ya Kota penza yango mais naningi vraiment totelema na likambo oya ba comédien na likambo oya ba comédien bino bango batongo ba ataka na papa na biso artiste à danger pa ataka Congo mais ba bosani ke président ya ba comédien azali nani Masumu de blindé ye loko nini asala est-ce que lukata yo pa na moni ke biso tozo koka yo ko kota na bandaka ba konzime ko c'est Kabumurumba to ga ensemble na ye to ga ensemble 20 mais amona na teti lelo mon eloko moko biso batu mundi to so provoquer c'était pourquoi nos cœurs sont noirs comme ndenge dongezali bamindele marge balba ko bana ba talisma ba kisme baza ouvert dikasa muninga tsango poa parce que lelo o pa masumu asala kanga ko sala ngote o yeso ba sala ko sala ngote o shaba tona ni sobe to banani ba mwembe gauche mais oyanga zali don ya nzambe inspiration ça mutazwa professeur c'est faire aimer kanu mususu ya faire aimer kanu tuna yema marsan dans ibisayo c'est lui qui avait les messages c'est Maisha Park on a so finga baba ninga nanga ko banga mutute c'est lui qui est venu le message de Dieu. Papa Tchaka Congo mission za matindela mokili yango te. Ala la kate.
Nzoka, c'était ça. Kenda koyedaka bato baza na passe. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec moi. Oui, là, Sandra Pumba, vraiment, maman Aningomba Kota Noir, je suis d'accord. Si na message au fininga mais ba la Bible ba finga yo me ba kuta na mabe wango te. Lelo dans ba IGF, ba dans ba mbongo ba iba. Na yokita mokolo moko te no tsaka kongo akendaki na banque parce que tout ce que j'ai fait bate beto ka aider bate belé ba iba kate. Au moins dans tous les ministères, dans le gouvernement, dans le service annuel des alaka. Service ya compte de vérification de l'Ezalaka. Bon, peut-être que tu as $50 000. Yo mona ke, ozo tamba le monzo ba bazo lando simasim. Ba ke toute la famille ya kindenge ah. Ti lelo j'ai la confiance des autorités parce que na sans transparence en tout ce dossier bu kapo murumba na 21 na ki fanda top parce que na bungisi ba ibanga pare ma papa Joski na monte utambula ki na ye vraiment faut que na banda suma ke le wana kaka parce que le danger c'est quoi ndako bazola ki ye garantie c'est la fin du mois oui bazo bengane na ndako tala niveau bon na moi aussi na ko condamner pe famille à Kapa Murumba bite sans danger na saraki na zo Murumba Côte d'Ivoire à Kinshasa ça so yeki sasa so na famille na ye ils ont prendre ami je crois dans l'émission yo pa Murumba ko lukano lix wana zo mona wana te ils ont prendre bandera ba lo récupérer pour mieux sauter ce que sont pas famille na yo zonga kaka ozaza na mbeto na yo na TV na yo famille ngoto kene tozonga no pa tsaka kongo biso kenda ozoena kimbanteke kuna place o wapi bakende ko salisa ye makoleza ki bien te mais mikolo yo azongi place bazuela ki mais place wana pe na biso famille ngo ezate baza na place esika te kutu bakomo fanda esusu wana bon je crois que na lancé message na honorable Alita Chamala na yebi parce que nous m'a atinda ki vidéo pa na ye asunga ye aza mutu moko no mama neko na yeko remarquer ngaso na kumisi mutu neko découvrir à peine na matanga Joski Kambukuta c'était monsieur qui mérite vraiment nzamba pambola ye na leleli asunga Kapa Murumba azali mutu asaki a côté ça la fierté so Murumba a mérité même pas décorer mais kuna na zong papa Joski Sili na zong de ça Kapa Murumba nzamba tsaka maboko kaka to honorer tant qu'il est vivant il est malade asa malade hein et na ko senga pe mon internet écoute partout maman Denise Nkero merci maman na osa pour la comédien mais mukanda ya Kapa Murumba ezana bureau na yo tamuso monango te tuna ba service mais alsan danger leki na epa na desh na Shebiso TV alobi ke dossier Kapa Murumba ezalaka pa na ngai mama tali la biso dossier Kapa Murumba o lukila e carte o pesa baninga parce que mais mutu na mérité non tala madesh tout ça va aventure batwana ba segisi biso ba sebisi biso même merci to pesa bango yango wana je crois que papa Joël aza pembe na maman Denise na bengi susu maman ndeko na manene nani Dani Bokombe fondation Dani Bokombe Tsunami lela maman le papa Kapa Murumba semaine oyo ya bazo bengane na libanda azo bela évitons les morts mutu moka ana pouvoir la musa mutu azana été on peut les sauver parce que ndenga azo bela wana tant susu mukate pe susu zo ya kaka toko tant susu parce que bakisama likolo ya na lancé il y a 27 bimaki na ye avec papa ça je crois zawate avec to benga vendredi tant robenga yo arobenga biso na robenga yo otala ça ko sala nini parce que mon ça moi je refuse pas les autres sont moi donc mususu mokeba makokodioko ba induisa kokodioko da be rebelle tamu tazanga malade ba koyeba te ba pesa kokodioko ba image mabe
mais ni n'était pas moi et ça était mususu kokodeko akufa ça na ebi na benga ki yona papa sola ki la kapa murumba avec de tala na ko benga yo que na ebi que ça fera quelque chose. Merci beaucoup. J'espère que va éclaircir Makambo Nyonso Etalaki Caporal Murumba et puis merci aussi à papa Alain Kaembe na musala ope kitoko. Tito, je crois que Tito tabenga. Tito je muta benga. Oto kisango bato sotonga yo leki mbongo ya Caporal Murumba nini ngabno Tito. Baby, mon a éclaircir. Oui. Moi, Dieu m'a utilisé seulement na kutana ko venir la vie jatini ngobela. Moi ya pesa ki j'avais suggéré bon moi ne bimaki papa se fait bon m'appelle qui passe qui colle basa lenganda kutu ya kinganda kaba murumba ango futa nenda côté ni te mais lokola ba biyoka yoka binu ba ils ont fait ce qu'ils ont fait mais maintenant mon qui contrat à court terme ne pas te soki. Merci beaucoup vraiment na papa Tchaka Ndengo olobi penzali kamango et puis éclaircir batu nyonso na yebi ke oza déjà quitté na likambo Itali Caporal Murumba o eza nécessaire eza ka ke to beta c'était to kota na ba porte ba edele biso papa na atana mukolo na suka azwa moi azala moi muto a sepeli pe na musala o ba comédien ba sala ninga sala ti lelo en tout cas ezala bien pour na ye to comme na likambo ya mama na biso vongai bazo bengani lisusu na ndako so akomola na église papa Tchaka yo mutu na yebite aza esika ya kovanda te yango akendaki pa ya na église ya papa Nkusu Nkusu ka moko alalaka kuna mama omoni nayebi te nous avons des fondations des artistes omona bazosala badon asalamaka mebele o fondation te moninga lizwi ndeke tiakoseka te toko dekonema mavonga ete oyo ekweli ye toyebaki te mama ntango azwi malade asala AVC à partir wana akomaki inactif ndenge ekwela ye mama napesi napanzi baémission napanzi baimage jusqu'aujourd'hui Didier Lacoste nazoloba mpe olakaka biso ketala mama naleki na télévision Didier Lacoste alakaki nga $100 nasombelaki esoma maza mwa eloko na Didier Lacoste ti sikoyo namoni yango tani tokota mosusu nanu abengi bata biro na ete vraiment jusqu'aujourd'hui nana moni artiste moko te moni mama Nadège nazongi na image moko elekaki ya Kofi danseuse moko ya Kofi elle a parlé de mal de moi na nani Malembe Champ maman otala émission yo papa nazaki mourant papa nazaki ba moyen te mais moi j'ai marché balukila papa na mbongo wabika la vidéo ngolo bayino nini baba yeba rôle artiste à danger papa olia mbongo papa na biso mais vraiment oui puis yango mbususu bakondiso chaka je peux vous aider mais suka nango bakondima nango yo te il est vivant Denis Kambai abengi ngai chaka vient prendre je crois $300 pour na papa na biso Malembe Champ l'été na omelaki na komi na bureau mutu moko ayaki nsima na ngai biso na ngai oloa pe remettre nga 300 alimetaki $200 nga excellence ndenge na yule artiste koyebi kene ezo ya 300 abino chaka soki komi na hôpital benga ngai Edi Maziku kutu ye akende ti na hôpital nani kisa encore leki na Didier Lacoste akomaki na hôpital na komi na mbete hôpital nga papa Malembe bapesi oyo apesi ngai yango oyo mais ndenge ayebisaki ngai nazwi yango tobenga ye oyoka tobengi zwi excellent Denis Kambai abisaka talaka makoyaka apesaka desa wana ayoki yango mais lelo Malembe Champ pendant sango nalia mbongo na ye ta mwana poto olela $100 mwana poto mais mwana wana aloba babesisa batelevizio de toute façon nasalaka lidio kwempa ayebi nazwa Malembe Champ na hôpital mona na Kingabwa wana uti ba Kokodeko nani na Saint Pepe tala passe ta mona uti Saint Pepe nazwi Malembe Champ na Sembula na kenda nini na carburant no makamio so ya ngai moko mais lelo nani limbaka mama mais un jour tozalaka na mokili te loba ke bino botikala
On le bat, Tato Lazaraka. Les gens trouvent ça facile parce qu'il y a resté des alliés. Même moi, nous avons métier noir. Comment Fabrigas. Tant qu'on a ni Dogma Boabelaki. Dogma Boabelaki pas fabriqué à payer $200. Je paye ça. Moi, c'est il y a Dogma Boabelaki. Mais jour, ma coûte na Fabrigas. Ah bien, métier noir, mais c'est à $200 au Tinda Kingai. Fabrigas émission qu'on a TV. Mais ma belle, moi, on a dit bakate ngai moko na tindira de mima $200. Yemo nani babwa a remercié mais qu'est-ce qu'il gagne? Nina kina kina transport. Ce n'est tout ce que OK makambona que lobina bana na ndako e bana français que lobi que je vais à l'hôpital voir de mima bonde bana ba non. On a ça là ka ondima andimi kaka. Oui, c'est ça. Voilà, toujours continuer vraiment, chers internautes, bozoyo kaba makambo nyonso bo sunga mama na biso mama vongae azana plaste azola la wapi. En tout cas bande konanga eza vraiment pas mingi na likambo vraiment. Botika ra charge ten artiste à danger. Et puis ton artiste à danger a osala likambo ane mona na miso batu ye asisi devoir na ye et comme papa chaka lia kimbo, papa chaka sala kiboy, papa chaka mais na minute papa chaka kongo pesa na besoin na bino sikoyo devant na bino ezani apport nini o bino bozo sala. C'est un travail. Ils ont mérité peu salaire. Yo nan ngala journée de rôle ya avocat. Basana ba honorer na bango. Afrika ko sambela yo. Ne chez biso TV ba funde bino bo bundi ba zimbongo. Et c'est boutique vraiment avocat ndengona ngada na avocat. Parce que na kolia na ba honorer na musala parce que c'est lui qui travaille à l'hôtel. Mais si ko tout exemple de tout temps comme Matioski. Un mois bandaka le premier type ba ko Joski. Kolondako abike non avec matanga Joski ufuta ndako te Canal Plus quoi ba nga Canal Plus abike non non maman je crois qu'il y a monté à ma baie OK la stade mon bateau ya Croix Rouge ouais mais jouer là avant baya la terre wana ils sont payés même la Croix Rouge il y a des dons UNICEF fait des dons mais ba don wana ta ba don wana ba longola kambongo ya transport ya communication. Il y a bateau ça musala wana mais ceux qui quand même l'église au moins la batia ba panier panier à église ngoyo panier à pasteur il y a pasteur ngoyo mais na moni na pesi prophète qu'on dépasse ba liloba non maman non sois un peu ba bien ngoto ça un peu vraiment na motema ya kolinga mondima fondima ceux qui ba autorité mboka bandima ngai si ba ça ba analyse ba yebisi ba tata belé ba artiste belé ke bo batela tata wana moni biso ke na brusquement biso ko ka o tsaka ko zonga ki kala déjà retard mais yango ba net na desio ngana récupérer yo officiellement na sans danger voilà ils ont pas yo ndé ko comme porte parole parce que faut plutôt préparer cabino c'est le moment où il va pas na kendaka ngana desh kende boy na salaka il faut tika bino mayele nous tous nous sommes des passants. Tout c'est ce côté. Il faut loko atteindre danger tika la peine ba génération future bin bozali bo continent. C'est ça. Merci beaucoup Balobi officiellement Nazana Asbelia artiste à danger porte-parole. Yo ba télévision. Yo musana yo sidi kamuzali yo nde ba koyoka sango à partir ko wala chez biso 2 on le capé pas dans la artiste danger l'émission na formal ozo ka déjà ali rango kenembala moko. Voilà. Voilà, merci beaucoup na maître Chris Cicéron Bakumba. Yanza malingi ouais. Na peso pouvoir makas. So ebina ebisayo, elle est encore vivante. Maman Angélique Koudi. Oui baye. Angélique Koudi, wazaki conseiller chef d'état. Il y a Raïs. Aifa ndikabuchaka Kongo so kufinzala. Yomoko. Tana na yawa, na lesingai. Na le liboka ngulu na wakonga wa. Voilà, merci à maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya moi nanda ku sauf de servir les autres balobi mama vongaye aza en place ya kofanda te azo telengana aza na église en tout cas vraiment bande konamso ya diaspora botaka maboko soki bino pete to yebite mama ni mama oza mama ya banebele oza mama ya batu nyonso en tout cas soko teli biso pe likambu ya mama na biso vongaye e kozala vraiment bien to betano masolo nonu ya matanga ya papa Joski
Mais artiste belé na mona bango te ezaki nini conflit kaka po bino bande koleka en tout cas Charlène Bouyikana na PC bambo te belé na moni musala obusala ki musala kitoko ya kotambola na ba chaîne par-ci par-là ya koloba liwa Joski eza matière à réflexion les unes de que Tchako se kate Joski asala boete Joski asala boete non maman esika ne komona vraie face batisi congolais na malade ya Joski na liwa Joski premier ministre Rami Amis merci pas ali wa yebi kaka nde babwa kaka ena nde waka mutu wana eza orgueil te muna lata kitoko na matanga c'est lui aza mutu moko soko finginga na misu na ito akobetelo mabe Joski de son vivant tanga beli 19 ans na malade wana sali na remercier Madame Sera, moi ça Joski. Maman moi wana nzamba pambola pa ozali. A supporter Joski jusqu'à la mort. Merci. Mais Joski de son vivant. Maman ici quand on va se congolais mité ma paix, bolingozalité. À part Blaise Boula, à la veille à bonne année, après c'est un bon année sur la vie on a biloko ba miliki ba soso, ba loso, ba biloko benenotika. On nous a dit na mutu na yo alobaka mingi oyebi oyebi te na mwasi wana moke wana oyebi te aon Aïcha koko la PC bambo te belé pesa okoko était là okoko amonaki maman de mon fils hein non merci Blaise Boula pa ozali merci honorable Lisa Chamala pe atia qui était maman Fais depuis que j'ai ma artiste, j'étais là. Alors là-bas, Ninga, Botia comme Joski, à côté de la chef d'État, ils ont refusé. On a nini parce que yépi azo ça la partie na ande ko ça la partie na ba musicien mboka. Et si quand on a monté ma belle artiste congolais, nga mona ebaka A à Z presque artiste congolais. Même pas le Tumba. Je savais que pas le Tumba. A kosala plus d'une année te nga na ebaki yango yango na saka projet ya guitare o ya no remettre chef de l'état ouais ça sort non to so nga la côté les autres au moins ici wa yiba bakanisi na ngai nga na saka projet wana parce que na remakaka guitare d'écouteur Nico Ebunga guitare à Franck Ebunga tant atali guitare parce que tout le temps ça me le tumba wana mwana pas le tumba ni nga mingi chaque soir dans une France vie il arrive à quoi ça ba chaque tigre avec des tigres elle vient ngali nga mingi tant la kei babio ba le tumba akufi oh na ke vefe ba le tumba zo bela kana comme non papa à la chambre moi la mongeza baby non chacun aille beaucoup c'est la chambre vous comprenez le papa le tumba m'aimait beaucoup me considérait beaucoup me donnait beaucoup de conseils a tout dit ah papa est-ce que le chef d'état est de ce côté maman papa nemi bazali nzamba pambola ye parce que loloba ozomba nazo tanga likambo ngwana papa nemi nzambe apambola yo dossier qui est na présidence je crois que c'est ba 23 ans na présidence papa le Tumba a voyagé na ba le Tumba voyagé ka boy atinga iloko mo côté surprise moi l'adversaire na monaka chaka kene na ndako zwa invitation na yo na kezo invitation na ndako tala invitation ngo enveloppe vimba oh na itala boy $2500 wana papa Lutumba ne mutatikela ki mbona lembo ngata so mbilo ka ndako tikati sikoyo suvi tika na ndako lutozo na guitare ya papa Lutumba ntango na ayebisinga ke baada so bela ngabi fi osasu inanete na yebi papa Lutumba ngavie na so projet mo bi chaka Congo je vous donne l'autorisation ngamo na sala projet ona guitare on ezala comme nango le Congo rend hommage à Lutumba Simaro oui premier ministre Félix Tshisekedi biso na pa Lutumba guitare za kindenge nini il fallait dans une soirée alors Lutumba remettre au chef d'état remettre au premier ministre remettre au na ministre Kiti des Arts remettre au na déjà mise nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Yango le bakonzi chef d'état muso afunda bango te bato again tour la chef d'état ne mabe na tungisi bango ote boniko est le chef d'état n'a pas d'autre chose à faire comme Lutumba
bata Braza bayo raté. Sassou va recevoir le Lutumba Simaro. Sport Tina Trust TV. Président Sassou a loué déjà hôtel, tout. Ah, vers le Lutumba pe na tonga ngope. Ko la guitare umena kisasa. C'est quoi la vérité? Faut le bapenza pour abiso na chebiso télévision, to le bara toujours rien que la vérité. Ba tato na mama le Lutumba wana le na bimisi vérité. Tango ba yoki tango ba le Lutumba non. Lokola awa bazo ki ba guitare na ngote na remettre ngo Sassou na Braza, c'était comme ça. Sango etambola kate etamboli. Ba le Lutumba la guitare na ye. Ma bicha ba le Lutumba en tout cas merci. Mais moi au cas de ça ezate. Oh. Ndesikoyo ba ke remettre guitare wana vaki. Pas le Lutumba a remettre on pas chez l'état. Mais ndenge oyo lingela projet zala. Mais landa bien maman, maman oh chez Biso TV. Il y a Biso moko to bombelo ko côté. Voilà. Parce que on va besoin que ba base, on a base oh l'information. Oui. Papa le Lutumba a remettre guitare. Papa le Lutumba okete akufi. Na sali mukanda que bozo so guitare wana pone ke na mise ba répondre biso que papa le Lutumba kabilango rais. Mwezonga ezalité. Tisiko guitare yapa ya rais. Je crois que le rais sur internet on va encore écrire rais il y a des guitares tu sais que papa mon guitare wana procédure ezaki angote azo so guitare wana parce que par le Lutumba pour votre information la guitare rebelle eza nango na ndako Lutumba wana mais ce n'est pas les guitares oyo Lutumba pesa ki o mémoire na ye eza nani na guitare wana ezali oyo pesa président de la République mémoire Lutumba ndako wana il faut pas remettre guitare là et que la vision nationale pour génération future talaka ah omoni guitare Lutumba ils ont pas même tout raté le wendo et que ndengona je crois que tomoni absence à Koffi Olomide tomoni absence ya mwa batu na matanga bolingo ezaka kateto batu ngo bazali na bona ba voyage to bazali na occupation na bango liboso ngana le baka merci na ona moni lelo je vais parler la vérité au moins que ndima Koffi lelo olanyango au moins lelo ndima benda vraiment papa nanga Jonathan benda au moins ndima nanga lelo to Koffi marqué à verrer na ye ndimi ali subilo bondongwa maki non so olobi ndala émission BST émission chez Biso zali émission ya information à la source et puis la chaîne qui vous oyo ebimi na motema na ngai au moins que ndima na Koffi marqué ya na matanga na jour matanga akite mais marqué ayaki na papa kabaka oyo ayikuta la famille kakere na yika moko asambrouiller o amona ngate voilà Koffi Olomide mais tata wana vraiment non n'évitez Koffi so wasali na matière nini mais deux années bien Edi Diora azotala ngai nzama mona ngai Jean-Louis Mbanga Merveille Rambo azomona ngai ngamu na sake réunion na famille ba famille bazalaki te pour arriver ya Koffi na Papa Kabaka ngana yeso ba policier instrument podium na libanda ngana zalaki wana mais papa José Bolusidi en tout cas Koffi Olomide il faut le bureau bien ba moni d'abord la bureau ya Koffi wana longola kuté moni ba konzebele bazokota berere ya kifaratisme non les gars t'attendent à l'établement il me conseille moi je le conseille et yo so sango yo sanga na magali d'établement na TV c'est comme non parce que ça fait un respect lui moi je le respecte mais Koffi ayi ba ko respecter batuté il se croit nenga pesa na motuna oyo ya Côte d'Ivoire comme nani soki Ahmed soki baka Ahmed Bakayoko et de yes Dieu sikoyo et Koffi Dieu parce que Koffi il est on a ça na matanga wana ibaka ngote na lakisa ke pouvoir na ngai na diminuer musique wana betate même na matanga na jour na nani na ya day na nani na
obsèque na 50 ans ya quitté. Pourquoi? Parce que quand on a zéro tu as Kofi. Est-ce que ça a pouvoir la Moussa Joski? Parce que c'est quoi Dieu? Demi de Ahmed Bakayogo. Maman, ba leader ba été. Mais yo ba ka DJ nani? Oh papa comment ya nani? Arafat ni DJ Arafat. Akufa. Maman, ba mianga bana na basi. Abeda Bakayogo ba mo ba futi ba ticket. Mais ndekuna bino Joski ka mbukuta alali. Oh ayemba na bino. Kofi. Oh ayemba ba nzeba kitoko. Vous êtes incapable de comment monisika moninga zokende. Mais na remercier bato bayaki Papa Nikolongo ayaki Sam Shintu Manda Chante na pesi de Fao la marraine Audi di poto la marraine Zikomana Audi poto Abarambwa Audi poto mais yo fandiaka wana Montfleury yo fandiaka na Kisasa kawa vous êtes incapable de comment ici ka moninga na lali maman nzela je suis accueilli biso ko kenango papa Wemba yona 5 ans ngoti yango ko photo beta mon 5e anniversaire ya papa Wemba yo moni ngo ndenge nini organisation zo kenene ko déjà d'ici lobby bazo kenene déjà bilinga côté sans danger na zo bundaka chef de l'état a déclaré ndenge 54 ministres africains que le 24 avril comme journée de la musique africaine à mémoire de Papa Wemba. Mais le tout les 54 vous êtes d'accord, exemple Afrique du Sud à l'Ingleterre Myriam Makeba. Chef de l'État, oui, il y a un internet hein. Na lobby na papa na biso Michel Mulumba, ils ont appelé na Mokonzi Mboka a décrété journal, ils ont dit honneur à Congo parce que le chef de l'État dit mutu akomi président Union africaine, mandat na yesa, ça ma culture, je crois que c'est ça. Voilà. Donc likambu yande kona biso ba vidéo ezo circuler ya bodi ya kati oyo pe aza moko o azalaki moko au sein du groupe. Mande kona ba artiste comédien. Ça nous on peut kana Guy Mario. Oui, Totika qui comédie la scène ni ko sekisa je crois mais comédie za musala. Ba mango ba komba to minena mboka oyo kaka na comédie. Boti ko sala comédie na makamba moninga bien na passe baninga na bino Tony Bodi akati aza innocent tanso ba bakati sala nini meurtre ça maki na lupango azo vanda papa moko midembi kaki mesi d'enquête batuni Tony Bodi akati era yaki era pesaki kaka bilobela kaka ndengo elaki eko kointina era muta midembi kaki ele afana na kala 6 ans mais 7 ans mais déjà c'est quoi ça na Madame la montée mes juillet à sana. J'ai pleuré. Nicolas $1,500. Ah, habité. Nani passé Guy Mario. Oh bah il y a gauche. Il est mourant dans l'hôpital il y a maman Liv. Azana coma. Coma. Na pesi moi na ngai Karine Mananga merci parce que c'est elle qui m'a informé. Ata artiste bon ça comme mais ceux qui a confié à le monaka ma pote somba ba masumu ngai utanga batonga kuna za kuna ngana na pesa information na bengi bandika ba comédien ba si comme voilà bolingo kostonga ba pieto mbal c'est bien bon mais tu éviter rango passer Guy Mario il est malade donc la tongo ceux qui plus ou moins bon essence somatique na mbala moko parce que même to kotate to comme sur terrain to bandi mama vonga et to kitala nini Tony Bodi akati mais en retour tant on ça dépense ba bien ngoti yango moni na cadre ça mes frères kotape na révolution culturelle na pesi Pirason Edi Mizele tata lita bembo papa Gina azaki papa Gina azaki prouver kuto bungisa mama abane to kundaki lobi vraiment que papa papi maibelanga passer Kachiz vous avez belé pas fait trésor tous à la concert on a la révolution culturelle de l'homme nene na déjà papa Blaise Boula que musala zo qui en tout cas dikisongele les pères que tout sangisa tout sangana parce que les tout monde qui to komambo nini oyo premier ministre notika na parlement ndenge baloyi qui tire changer ça elika qui tire changer assez congolais atika kaka kosengaka
malgré nous avons nos droits. Mantolo. Maintenant, il y a foot naïté, là, tu n'est pas protégé. Pas foot, conseil bêta, Covid, conseil bêta, baptiste bêta. Je crois que les lots, na chebiso, na fongoli motema. Autre mission à Souka. Bon. Un petit mot par rapport au Ndenge Batbazo, la 5e anniversaire, il y a papa. Mais papa, oui, baza forever. Mais si les lots tombent à papa et Zarara, bongo. Je crois que mère Amazon, dans le soir avant-hier, à Kobima, vendredi, il y a 100 000 pas bon, je n'ai pas des informations sur ça. Il faut que mon aide, on met la danger. On fait information qui il faut avoir information à la source. Ndenge vous pouvez information là yo. Félicitations. Mukumba na pesio yeba kwa simango ezambongo te meko tombola ndenge na tombama. Et loko sikoyo da fungola bato. Bato bakoma complexe parce que moi j'entre partout. On m'entend, on m'écoute. So non, non, oui, oui. En tout cas, par rapport à tout ce qui est le 26 juin, ce que je pourrais me chanter, nous avons un live où on va honorer Jessica Mbukuta, toujours dans nos cœurs. Na pesi mbika na linga kominga Charlène, vraiment merci vraiment que j'ai vu ça en tout cas musala kitoko. Quelques dédicaces pour déjà te remonter na biso. Oui. Chez Bisso, ils appartiennent à sans danger parce qu'on a remarqué ma matériel na ba jeune bazali très souple parce que Bisso à sans danger tout ngaka information à la source à la minute. Vraiment que na ko sepela pe je to que ne pas maman vongaye. Bino mo tuna eta mo ba tchako na kosi bo tuna me toni bodia kati mo été même qui encore papa Guimard to mata ko mo na comment muso ba bi passa te a émission noka côté kuna il faut ça bolingo de toute façon okende ka nzamba biso mo kumba ndima kaka en tout cas merci na sengi na passer Gilles Max Masia puis sur l'assemblée bolimbangate na yebisi diaspora merci Bolembangate, Mila Kemina Bové, merci, ma conseil na bisno, Lili Manjwangani, maman Bondo, les Zéli Maïkloti, en tout cas, n'a que à sans danger, n'a que Bunyango Mingi. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, j'en profite pour placer mes big dédicaces comme ça à honorable Oswald Mpaka, Babi Mama Vongae, Azawana, Azulu Karali Sungi, Tomoni Bandeko na biso nyonso, papa na biso Guimario, Tomoni Tony Bodi Akati, baza vraiment ebele. Moi mbongo na bino ya mukie wana e ko aider bango ata ba $10 to senge belete $10 $20 mata. Diaspora, nzama pambola bino. Mingi bakasanga ba diaspora ba utambongwa. Mingi bakasanga ndengona bazo souffrir na se ya neige. Mais bolingo sango passe ya mboka na bango yango monaka tinde moi chemise, atinde moi diero, moi en tout cas maman Beya écho de maman congolaise, maman Beya, merci vraiment que diaspora nzamba bata vile pas vous allez en tout